balandi émission Chikuku na pesi bino mbote lisusu pona lolenge bozalaka toujours liboso bilili na bino pona kolanda émission ya bino yoko Chikuku. Émission Chikuku lelo toye epa ya maître Lionel. Yende muto abengisi biso boyem ke maître Lionel azalaka toujours na mbani akobengisa biso chaque façon ki azui Chikuku moko ezali kitoko makasi pona mabota mabiso pe abengisa biso pona kolakisa biso lolenge nini tokoki ko batela mabota ezali ya biso. Tokolanda maître Lionel sikasika oyo. Mbote maître Lionel. Mbote mama baby. Maître toye epa na yo lokola momesano pona koyeba eloko nini obongiseli biso pona kolia na mukolo ya lelo. Recette na biso yango kombo lango ezali poulet fumé aux asperges. Pour ça la yango en première lieu il faut zala un poulet fumé. Aussi au fumage yango à la veille pour et permettre au ça la recette yango. Et puis deuxième élément tu en as besoin il y a des oignons blancs. Tu en as besoin il y a quelques tomates mûres et fermes locales. Et puis tu en as besoin il y a des poivrons verts locaux. Tu en as besoin il y a un bouquet de ciboulettes. Et puis tu en as besoin il y a un aubergine mauve. Tu en as besoin il y a quelques grammes il y a arôme de poulet en poudre. Et puis tu en as besoin il y a 6 éclats d'ail. Tu en as besoin il y a quelques pointes il y a poivre blanc. Bandeko balandi, tu en as besoin il y a quelques grammes ou bien 2 litres il y a beurre d'arachide déjà cuit. Nakanisi nguba na biso yango yo oyo bobengaka mwamba. Nakendaki kotokisa mwamba nanga to pe nguba na ngai avec 1 litre d'eau natokisaki yango pendant 15 minutes. Natia yango pembeni. Asperge bandeko balandi bakotuna nga asperge eza nini? Asperge bandeko na biso ya bandundu babengaka yango mikungu. Et puis bandeko na biso ya bamongo babengaka yango beya. Topé macaroni sauvage. Mikungu na biso bandeko balandi tango ezana no mubesu yangoyo. Tango ezana no mubesu. En premier lieu, il faut ozala na 1500 grammes de yaourt nature. Tous en a besoin, il y a 2 mangues mûres et fermes. Tous en a besoin, il y a quelques bananes. Et puis tous en a besoin, il y a 2 arômes différents. Dans un arôme artificiel, il y a fraise. Et puis dans un arôme artificiel, il y a mangue. Dans un besoin, il y a quelques centilitres, il y a vinaigre de fruits. Bandeko balandi, nakanisi bozomona yaourt à la thérésienne. Yaourt thérésienne au ndengeza, c'est vraiment consistant. Après cette opération, chers téléspectateurs, na kozwa arôme na biso, awa nazana arôme ya mangue, na saupoudre yango, na contenu ya bol, na mélanger. Bandeko balandi, nazape lisusu na arôme ya fraise. Na tie yango na deuxième bol na biso. Na mélanger pe lokola. Très chers téléspectateurs, na kokende ko éplucher la fruit nanga. Chers téléspectateurs, na ko arrosango vinaigre de fruits. Juste un tout petit peu. On a besoin directement mangue na biso. Alors après avoir commencé la préparation oyo, na besoin directement ba fruits nanga. Mama baby nazo chango directement na ba coupe nanga ya glace. Na tie banane. Na bakisi mangue.
gastronomie eza obligé biso la présentation ou bien la décor qui soit impeccable. Perles argentins, c'est juste pour embellir encore surface ya coupe na biso. Nakanisi ba téléspectateurs bazomona ndenge na bimisi ba sorte ya ba perle. Nakanisi bozomona awa naza na vraiment ba différentes sortes ya ba perle. Ils ont permettre nga ba coupe nanga ezala na garniture différent. Bandeko balandi après avoir kosa la dessert na biso et puis toleki directement na étape ya repas principal na biso tobengi na kombo ya poulet fumé aux asperges. Bandeko balandi poulet nanga yango yo déjà nakendeki ko fumer yango à la veille. Oyo eza poulet à rôti te eza poulet ya makasi, donc poulet à bouillir. Naza ko couper yango en morceaux. Na komema yango directement na huile oyo eza chauffée pour que nakende ko faire revenir yango pendant plus ou moins 5 minutes. Mes chers téléspectateurs, na kotika poulet na biso et se revenir pendant quelques minutes, pendant 5 minutes. En attendant na kozwa ba oignon na biso, na kokende ko hacher yango. Naza ko hacher ba oignon na biso. Après avoir haché tomate na biso, na kozwa ba oignon, naza na 2 oignons blancs. Na kwachango en lamelles, naza pe na 2 poivrons. Na divisé en 2, na longoli yango ba graines. Na ko couper en lamelles. Aubergines mauves, na longoli directement pédoncule avant et derrière. Na divisé yango en 2. Na divisé yango en 2, na divisé encore. Et bon, on a coupé yango en cubes. Naza lisusu na 5 éclats d'ail. Na ko écraser yango directement. Et puis na ko hacher yango. Bandeko bale nazo ko hacher ail nanga grossièrement. Na plateau, on a fait la mise en place nangai. Après avoir goûté poulet, très chers téléspectateurs, on a sauté directement poivron na oignon. Na vu directement poivron na oignon, on a coupé en lamelles. Na même on a resté à huile. Na tiré directement na huile na biso. Na zoba qui s'appelle lisusu ail. Très chers téléspectateurs, oignon à poivron na biso ici et c'est tuvé. Alors on a vu louche à passoire pour que nous égoutter à naza ko égoutter yango toujours huile na biso eza kotika là. Après opération oyo na kozwa pe lisusu aubergine na biso pour que nous ko étuver yango. Aubergine na biso tokende ko étuver c'est ça les 3 minutes donc et comme déjà à moitié tendre alors nazo kende ko étango à l'aide ya louche à passoire. Bande ko balandi toza la tomate alors tokende pe ko étuver tomate pendant plus ou moins 10 minutes. Très chers téléspectateurs, maintenant tu as une étape pour ajouter asperge na biso to pe mikungu na biso na kati ya tomate. Alors asperge na boza komona na kanisi ne bande na expliquer ki bino yango déjà na tokisa ki yango mwa ndambu na ko division kaka en 2 na ko mema asperge na tomate na biso. Na ko remuer na ko kende ko zo poulet na ngai
na ba légumes on a sauté à l'avance pour que na ko mélanger na casserole na biso. Bandeko balanzi na zu poulet nanga déjà na kende ko faire revenir na oignon na poivron na aubergine nyonso eza déjà étuvé. Alors nazo mema on a casserole na biso bisika oyo asperge na biso ezali bon on a tomate. Très chers téléspectateurs, tous appelez bon on a beurre d'arachide. Alors on a obtenu ko bakisa beurre d'arachide. Beurre d'arachide nanga bandeko balanzi na kenda ki déjà ko tokisa yango. Donc nazwa ki bongo desa kombi yango babandi kisi yango après na eko tokisa yango na 1 litre d'eau pendant 15 minutes. Na contenu à casserole na biso. Na kotika cuisson na biso et se poursuivre pendant quelques minutes. En attendant na ko hacher ciboulette nanga pour kenda kende ko bakisa na casserole na biso. Na kozwa ciboulette na biso pour kenda kende ko bakisa na contenu ya casserole. Bon, on a quoi incorporer les sous-sous. Bandeko balanzi, o eza bongo banane plantain bouillie, oyo ko accompagner recette na biso. Yango yo naza ko éplucher yango pour que na dresser yango na assiette. Banane plantain bouillie na biso yango déjà est très bien présenté. Recette na biso to bengi na combo ya poulet fumé aux asperges et belly. Alors nazo kende ko kitisa yango. Très chers téléspectateurs, nako kende ko servir poulet na biso. Vraiment ebeli na kanisi bandeko balandi boza komona comment bassiette na biso eza très bien dressé, eza très bien garni parce que na cuisine balobaka ce qui est beau à voir c'est aussi très bon à manger. Très chers téléspectateurs, comme le régime alimentaire nous oblige à équilibrer les repas d'une journée, yangwana bomoni lisusu na saeli bino dessert au tobengi na combo ya verrine de yaourt aux fruits de saison à la thérésienne. Na kanisi bozomona vraiment dessert nanga ndenge eza très bien disposé na ba coupe ya glace. Alors na ko souhaiter bino nyonso bon appétit na mesa na biso tolia elongo na bino. Bandeko balandi wana ezalaki maître Lionel na elubu na ye ya mukolo malelo poulet fumé aux asperges yango bouti kolanda maître Lionel azalaki polele na lolenge nini alakisi biso elubu ya lelo soki yo ozali na mutuna okoki kobenga biso pe tokoyanola mutuna na yo na lolenge nini maître Lionel auti kolakisa bino yango bi ole imalamu obanda ko babino ngai na bino tokutani na poso ekoya na mbala ya sima. Bon appétit.